ingeta mhangiza, mais c'est votre humble serviteur Mutanzinga Kawanyako Mfumandamba Mwanansundi Yenge Mutatuka Mase. Vraiment babingi siba yitu kwa mwana vende Mutanzinga ngiansa mudiaka mieux Mutanzinga nini lisusu vraiment. Et là c'est l'un des œuvres et congolais œuvre et zali comme ma développement, comme je vous avais dit que BAM TV et zali chaîne pour promouvoir vraiment authenticité, la créativité, 100% noir, 100% congolais ou 100% Benakongo. Alors c'est pour cela que vous avez Mutanzinga à se rendre quelque part dans la commune à Lemba. Tosolana mutamuntu azali awa oyo vraiment akoki kolonga ko sala œuvre oyo bino moko bozo comme na ezali vraiment commerce moko boye déplaçable ezali chariot donc edele ko kozala awa lobi akoke na bumbu lobi pe akoke na ye na limité lobi pe akoke na ye na Congo central donc ezali déplaçable. Alors ba créativité boye vraiment ezali biloko oyo vraiment tout le monde a rare ndeti mono Mutanzinga c'est pour la première fois mboni yona. Alors, qui est-ce qui est là? Et c'est pour cela que nous avons dit que nous avons dit vraiment, nous avons dit que nous avons dit donc, la raison pour laquelle nous avons dit que nous avons dit alors, nous avons dit que nous avons dit vraiment. Bonjour. Alors, expliquer vraiment parce que Bandeko va comprendre que Mutanzinga à se rendre wapi, à se rendre place nini pour la nini. Alors, Yomoko Koloma Kambo expliquer biso, mais peut-être avant on a parole, on s'est présenté à Bandeko au Basokola. Vraiment, merci beaucoup. Comme on a monsieur Tony Makengo Mayala, alias Yatoni Missouni. Donc je suis le père fondateur de Poulet Mayo et puis je suis le créateur de cet engin ici intitulé Cuisine Mobile. Vraiment avec cette machine c'est formidable. Nous avons la probabilité de servir plus ou moins 1000 personnes par jour. Alors ce qui nous avait motivé, il y a Rossal et Loko Ezali tout à chômage en Boka. Figurez-vous, avec cette machine, on arrive à employer plus ou moins 7 personnes. Et notre objectif c'est quoi? C'est de l'avoir partout dans la ville de Kinshasa. Pourquoi pas? On a étendu surtout à Congo. Et là, on a sorti au 1000 pour résoudre des problèmes Yanzala. Et surtout, là où je suis en train de bien, pour bêta CT, nous utilisons le produit bio. On va dire Chingombo. Ongombe école n'a pas Congo. École n'a pas Congo. Et y a awa babomi ango, dozo tsango ba brochette ndengo monikuna. Bakamunde. Soso ba poulet de chair na biso yango wana. Ezali ba soso oyo tozo bokola na bilanga na biso. Yango wana o ekola kambangu wana ya pembe wana. Tokolongola ba sala très bien. À l'époque on parlait de Daipen là. Ba soso wana ezali ki ya awa. Alors tozo ba soso wana o ya ferme. Tozali yango bien, toye nango awa, tozotia yango, tozoteka yango na ba prix moko très abordable. Donc eloko malamu ezanini, bato bazosala bilanga kuna. Bato oyo bazosala pêche, tozapela bambisi, totiaka awa. Bato bazosala bilanga, tozosala biloko na bango bilanga tozoteka awa. Bato bazosala ba éleveur, tozozwa produit na bango tozoteka awa. Bato pe oyo bazokosala quoi ça, comment dirais-je, agriculture. Donc tozo sangisa batunyo surtout na eloko oyo moko. Donc ezelo moko bana mboka ebongi ko soutenir yango, tozo benga ngo cuisine mobile. Ezali déplaçable, donc école on appelle awa yango yo ezana ba pine ndengo zo mona ngo. Donc tozo nango oyo ya 3 roues, tozo nango oyo ya 4 roues. Bokoko ya utala tala sima awa na présenter bino. Place oyo yamonde ezali place ya four na biso. Place tozolamba awa. Tozolamba ekotaka awa makala, ekotaka pe koni ndongo moni misuni ezobela kuna. Voilà. Kuna pezaka four tozoko exposer. Awa siko tosalaka cuisson à vapeur. Côté oyo ezali place oyo tozaka exposition ya biloko na biso. Awa côté asika awa tozana dépôt.
dépôt na biso biloko nyonso tobombaka awa dépôt ezali awa na kati kaka na cuisine mobile epuis na cuisine mobile wana koto nsima awa okomona biso tozokoutilize gaz epuis marmite oyo ezali tozosala te moko boye oyo ezali contre Covid, c'est-à-dire prévoir malade oyo ya Covid-19. Toza na te oyo tosangisaka awa moringa na Artemisia babiloko nyonso tu grâce ya professeur Vita nde mutu asali formule wana chaque tongo bato baleka awa toteka mwa tasi moko 500 francs. Koto oyo soko ye awa eza place oyo tosobolaka basali awa. Donc soko leki koto oyo ndenge otanga bapine nyonso tu bapine na se wana totia place tosokolaka basali. Donc eloko oyo ndenge kala bamama na biso bazali kosala ndenge boyebaki kala bamama na biso bazalaki soki bazokolamba na bafete okomona lupango nyonso tu babebisi yango na kolamba lambalamba kasi eloko oyo soki tozwi yango toye nango totia yango wana lupango na bino etikali propre et puis na service traiteur na biso par prestation tozalaka na plus ou moins 20 personnes batravaillaka awa donc ezali bacréativité moko boye ya kosoutenir toza na professeur Vita azoko kolandela biso na entrepreneuriat eloko oyo ebandaki lokola liseki malembe mais toza na besoin vraiment ya soutien mingi tozosenga soutien ya gouvernement soutien ya président Félix Tshilombo Tshisekedi ayeba kosimba biso ayeba kosimba professeur Vita ayeba koaccepte biso na esprit oyo entrepreneuriat oyo tozwi soki cuisine oyo tokomisi yango par exemple 250 na ville de Kinshasa awa 7 personnes basalaka multiplié par 250 toi chômage et pour diminuer soki tokende na Congo central kuna tosala la même chose soki tokende na Kasai oriental tosala la même chose toi chômage et pour diminuer ezo diminuer na ndenge nini kaka mpona bato oyo bazosala awa te bongo bato oyo bazosala élevage oyo bazosala agriculture bajeune pêcheur oyo baza kuna biloko oyo bango bazosala wana ce sont des produits bio consommons bio pourquoi ezosala circuit fermé mbongo oyo biso tozosala awa ezosuka awa ce sont des produits bio c'est bio pour notre santé c'est bio aussi pour notre économie au lieu que mbongo ebimaka libanda tozwaka biloko oyo ezali importé pourquoi pas biso totikala na biloko na biso awa donc la nourriture bio au autochtone alors ezopesa directement misala donc eloko nde biso topeti mbela yango wana matondo phangisame antuka lulendi voma lulendi yani mosi vraiment tomene niema samu donc bosu bakama mukiko mo teta dioko ye katula mwanzi donc beno hatika no tomene wakweno boso samu boso bolina donc mutanzinga avait vraiment de l'humilité mu ça l'a expliqué samu dina mpeni ngimboka ba mutamu j'espère ayano ludino pour comprendre vraiment valeur ya ba créativité ya bo alors elle na kamo ki awa na na kuma ki na kamo ki kumula ki mais j'ai malewa nini kuna zomuna awa e komina ba pine to ndenge nini alors vraiment to suite ko solo na mbuta a expliquer vraiment que déjà ya ba création boy en tout cas nazali flatter quand nga lobi que tout ça pour ça ya soutien parce que alobi ezali moko ce que to comme si amo 100 si to comme si amo 250 ils ont engagé 7 personnes ils ont 7 personnes fois 250 donc bandeko na biso ebele bakolongwa na chômage en plus assez limité wana te balobi toliaki mingi biloko ezokutapa quelque part toliaki toi ebele biso mamumu elekisi biso soki ndenge nini donc epetre biso bavie ebele et actuellement muta muntu azokosala baproduit oyo bato barepas bio par exemple lumweni ngombe inakuna omoni ngombe ezali oyo ewuti na Congo central kofata lebeto kibeni na mboka na biso moko ngombe oyo ewuti ama moko ekoti na fu bandeko bazokolia donc vraiment ezali ba geste moko à féliciter vraiment donc pour la biso tokoloba en tout cas akopesa parce que akopesa contact pour beaucoup contacter et pour la biso tozokosenga vraiment merci na bandeko ino bozu chance ya biso tokozonga pa ya mbuta pour que apesa biso contact s'il faut moyen ya contacter parce que ça na bato mosusu oyo baza na manifestation lokola ba fête mariage ba fête d'anniversaire et musu bakobenga mbuta aya
na camion na ye pour que vraiment aya kosala makambo et mbuta ko na ye alors mbuta mutu vraiment pesa contact na pour que bandeko o vraiment balandi biso bazwa tempe ya ko contacter yo. OK, vraiment merci beaucoup pour la parole. Et ça n'est l'autre mot qu'on a souligné et bongi tozala bomoko. Maladie ya Covid avant d'appeler ça contact dangai et sali rage kasi biso et l'ongona professeur Vital le docteur dozana mesure préventive. Oh et c'est kozala te Artémis. Ezali moringa basaki siango na biloko kitoko lokola ba gingembre. Alors biso tozo offrir ngo à chaque 6 heures pour passer tasse nango eza kaka 500 francs. Tozana batu na biso pe bazana ba cuisine mobile oyo ya mike. Pour mon nango ba petit chariot bazo tambola nango na ba rond-point na ba carrefour bazo kozwa te oyo Artémis. Donc à part biloko oyo tozana te oyo ezali produit bio. En mesure mokolia c'est la Covid et kota yoti na ba poumon. Soko yoki kara moi ba séquelle muke te Artémis. Otozanangwa anti-Covid créé par le professeur Vite. Au Melina Tongo, au Melina Pokwa. Ce que j'ai encore 2 jours. Parce que quel nion surtout au bandeko kota au microbe l'attaque ba masque. Oui masque za mabete za malamu. Kasi et vous allez faire malamu bona komelaka te wana o ezo za contre Covid. Bona ko prévoir maladie et kota biso na nzoto te. Donc soutenons la vision des professeurs Vita, Oyo Tozo Melate, Artemisia contre Covid. Donc, Pobo Zouangaï, Nazananga Moussikate, c'est bien moi, Yatoni Missouni, le père fondateur de Poulet Mayo, donc le père fondateur de la cuisine mobile bio na RDC. Ce qui va nous dire numéro Nangezali 084 10 68 012. Je répète, plus 243 10 68 012. Nazali situé dans l'avenue, il y a une université. Ce que je m'attendais sur des campus. Dans l'avenue, précisément, Ubangi, numéro 1. Ce que je wano tunikaka, Yatoni Missouni. Pour que Malamu. Adresse à bureau Nangezali, Général Ikuku, numéro 1. Ce qui voyait wana botunikaka Tony Missouni, chez Papa Théodore, chez Papa Théo, Baroulak Sabino. Merci beaucoup vraiment. Alors, Papa Missouni, au pays, est-ce qu'il y a un cadre, il y a une fondation, CASDI ou comment? Peut-être, je ne sais pas, parce que le professeur en but, il est vraiment le fondateur de la fondation CASDI. Alors, est-ce que il y a une fondation CASDI? Oui, il y a une fondation CASDI. Et là, quand il y a une fondation na vandi na mona pasi natanga na sisi na IEC natangi na sisi na ISTA natangi na sisi pe na INPP makamba cuisine musale ezate nazaki na idée na moni professeur azotala ngai azodeprier na bama kinga bike ebisinga mais tu peux na bitala makamuna sala ngona na kisi projet à financer donc ezala ngambongo mwa mukie pona bato bazanga volonté pour faire ça c'est $2000 seulement 4 millions de francs congolais pour produire un gros, mais bon, on peut s'arrabiso. Le couteau m'a bébé bombe à la coco, le papier moi qui est. Ma bombe à ma colle, c'est parce qu'elle a aux anciennes, ou midi cousola, ou midi coubela. Donc, tout bon, ma côté, on a pour tout ça. La moi, ça geste mon côté, on a vraiment, et c'est quel bon. En tout cas, tout ça qui grand plaisir, il y a pour présenter le numéro, il y a émission à Bissau, ça qui vraiment présentation spéciale, il y a cuisine bio. Oezali, donc, mama wotila mamunzo, mpuni, munsaki, mungazi. D'autres nous disent qu'il y a des coups à la musique de l'art. Donc, qui est ce bête quand il est professeur, il y a une mise de fou, l'anti, vous savez, tu vas comme, pas si toi, il y a un peu de tombe, pas si toi, il y a mis ça, il y a un peu de kédika, parce que tu l'as mis, pas couille, mat occidental, tu l'as mis, pas poisson mat occidental, et cette fois-ci, bima biabeto kibeni ukongo alors bangi zame vraiment luboki la mutamu luboki la basi kakulambila bida bifueni ngai wote tumakuza kwa kiwa na dia ngai wala tuko kwa tiasi kumbutu ku France kiwa na dia sole le wadia sikusi zozo hatu kwa polisi muta wala baba papa misu
surnommé Papa Missouli. Donc, Tony Missouli. Vraiment, lui, ça veut dire, Ngombe ya Congo Central, Ngombe ya Béti Béni. En tout cas, quant à moi, je vous dis en tout cas, yo yo. Yo yo. Merci.